bana bilaka ngonga ebeti oyo totelema mpo ete tokangola kongo ya solo ete losako na bino nyonso batata bamama bilenge bandeko bana nsomi ekolo kongo baoyo baso bamesana kolanda biso na televizio lolaka ya nguluzi kimbangu losako epai na bino esika bozwami ya solo eke tobelelaka na bino eke na ntango yo mesana kolanda biso lukaka mpe osala effort ke oyebisa bandeko mosusu mpe ke bayeba mpe ke chaîne moko eza wana na disposition na bino oyo epesaka information ya solo sans tricage information topesaka bino ya solo mpo ete tobangaka moto te torespectaka bato me tobangaka moto te tozala na baparti pris te oyo tokolobake non na babosio nde bafuta ngai salaire te salaire na ngai eutaka na maboko na bino salaire na ngai eutaka na maboko ya mvuluzi kimbangu salaire na ngai eutaka na maboko ya nzambe ya mpungu tolendo eutaka na maboko ya bato ya mokili te mpo ete maboko na bango etondi makila topelelaka mpo ete tosauve milimo bandeko na biso nalobaka teke nazalaka prophète nalobaka teke nazali pasteur mais nasalaka plus que des prophètes plus que des pasteurs mpo ete nasauve bavie ya bandeko mpo ete ke nzambe alingi ke bolingo na bandeko luka soko omoni balobake omoni ndoki belela noki mongongo ekufa yo omoni mpe moto alingi obomela yo bandeko belela lobe keba kosimba bandeko na nga te effectivement ça codestera ke tozalaka na bino très attentif et vigilant ke tolandaka manso mazali koleka na mabele koloko c'est cette vigilance oyo epusaka biso ke tolobaka mingi te mpo na boyeba biso ya solo toyebanaki na ntango ya miziki toyebanaki kombo ekendaki mosika na ntango ya miziki mais sikoyo toye mpo toyebana te toyaka mpenza oyo alukaka ke no naluka ndenge nini nakenda mpo nayeba ye koyeba nga te yo kaka oyo naza koloba transmetaka yango na bandeko mosusu mpo ete tokomi na ntango yango ke tosauve bandeko tosauve milimo ya bandeko na biso toza na bitumba toza nango na banani na badongolo miso bayibi ekolo kongo oyo baso kosala ke kongo ekoko marché te soki biso tomarché bango bakwei alors vome tozala bazoba nsima na bango todiembelaka nsima na bango il faut badesidaka soki bango badeside biso tosali non soki likambo to ezali na kuku na sese bakei kokutana na banani na mindele l'occidentaux ndenge nini quand vous trouvez non toi tu dois faire ça écoutez nous on doit faire ça toi tu vas aller voir telle personne babengi bacoup de fil bazo commander biso lokola télécommande en distance à 8000 km bazo téléguider biso mais toujours quand moi pour na nini tu dois koloba depuis bané na bané les décennies passées bato bazo comprendre rien ikolo banani ikolo ba sale politicien faut dire comme ça c'est sale politicien o bazali ba hauteur ya malheur ya misère ya bana ya Afrique ya bana ya Congo et nous sommes là beaucoup parmi nous baza derrière ces gens-là baza de ces gens-là baza encourager bango non et comme tourne na biso non ngabna kistela na keni pembe na ye pour la bana ko mona kanga na soutenir na ye lobby na keni ko senga poste ministériel lobby na keni ko senga pas pesa ngana zala na poste moko na société moko non on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça parce que nos mamans ont beaucoup souffert nos enfants bazo continuer la misère à cause de biso biloko wana ya ko se positionner que des opportunistes les gens qui sont là bazo zela amutwana tendance na yeba ko kene bien na kanisi ya ko zo poste ye mi koleza ko na kanisi ale bakanga misima na ye sans que ça banalise et ça passe mingi voilà bande ko bana so mikolo kongo to ko banda alerte na biso liboso ko attire attention na mampinga ekolo Congo les autochtones mampinga oyo ba kolabo tozo ko mettre bino en garde retenez cette histoire mampinga bolanda biso boyoka tozo ko lobeza lolaka mvuluzi les mampinga o bezo ko travailler avec des mercenaires ba mercenaires bazo travailler na mampinga ba mercenaires ba pesa bango ba tenir la police et ba koso bona kata la police bazo batindi bango po bayebi mboka te ba pesi bango ba ndeko na biso moko baba na ko guidaka bango te oza quartier boy bon to kota boy to sala boy ba tie chauffeur même conduit touti to te topé mercenaire azo ke ne poete aboma bana somme Kongo ateka bana somme Kongo a trahir mabele Kongo to mettre bien en garde attention et c'est bako kimana bino na kanisi boko yi mutuna ngai
est-ce que baoccupant, est-ce que baétranger oyo nyonso bakoti na kati ya ekolo Congo oyo bazosalisa bino basale boulot, botekaka bana na bino, bokangaka bandeko na bino, botortira bandeko na bino, boma bandeko na bino mpona intérêt na bango, bango bazofuta bango $3000 par semaine. Yo bazofuta combien par semaine? Pasi na mawa toteyi bino boyebaka ngo na bino na basi na bino na bana na bino toza na liste na bino na sinale bino lelo toza na liste na bino ko bana ba chef na bino ba généraux o ba traître oyo nyonso bazo trahir mabele ekolo Congo na kanisi to ba pesi mbongo na vomba ke nsombelo ndako atana Rwanda na Kigali atana Suisse atana na Alaska, mais ceux qui botiki yo na Congo bino ba généraux oyo nyonso tozo ka alerter bino lelo tozo ba bino nyonso musala bozo sala lobby toko tuna to se rendre ba compte na bino keno kanga général bo kanga bo yaka na yi général na n'importe quoi no sala kinini. Qu'est-ce que tu as fait pour la occupation ezala pendant plus de 20 ans na kati ko Congo yo mampinga ozaki sansa ko protéger la population na yo ozaki sansa ko telema ko bundela bele ko Congo o sala kinini toko tuna bino mituna wana ya solo kala te toko tuna bino. Voilà to la saki wana ba très trop bazana kati la police bo bazana kati l'armée bino bozo trahir ma bele ko Congo to alerter bino o ezala kanti plusieurs fois toujours alerter bino attention mais bozo kate dikamote. Ale bande ko bana somme kolo Congo to kei na bino oyo bayoka kamateya oya ba balanda ka ba mieto bolanda bango te po bako futa ngo bako sanza yango bango na bana na bango bako sanza mbongo oyo ba mieto bazolia. Voilà bande ko bana somme kolo Congo ko banda les 9 situations échangées na mabele kolo Congo côté ba tout type étranger bazana mo boulot indépendant et ba bande ko multiplier ba stratégie. La stratégie au basinale biso ezali attention alerte na ba bisa transco. Ba bisa transco ezali dirigé par Hippolyte bazo ko sala opération mususu ozana chance okoyi na biso moka malamu et memi on a destination kiti. Mais bo ba ko koya na malchance ba ko koya na bis oyo conducteur nango na mopanzi na équipage o ba ko sala na kati wana komba. Bah, passagers, mais bah, qu'on s'en tenir civil comme bah, passagers, mais bien équipés avec des armes, bah, qu'on va que ah, bi obo côté destination qui ngakati, bah, qu'on me bino, bah, qu'on massacre bino. Attention, to yebite, bisango ya mkolonini, bisa ernini, et je que bah, ne commence pas comme bisango et kenda qui met ton moni, bah, tu vas comme quitter. Voilà, bah, même bino quelque part, bah, bête bino tout, mais ça c'est beaucoup. Donc, bon matatsu bis à transporter. Bon matatsu ba taxi, allez, bah, inconité. Attention, bah, taxi, de se lever la bino, mine, bah, c'est ma koufra. Attention, bah, taxi, attention, bah, bis à transport. Attention, kotambo la surtout les jeunes. Bah, jeunes, ya changu, bah, jeunes, nyon sur qui, kotambo la sous yo mokote. Luka moi, vous allez accompagner de 2 ou 3 personnes, vous allez toujours accompagner. Kotambo na yo mokote. Bandeko bokolo bono na loba kite. Alors boke ba parce que ba baniko luka système ni bazala ba baniko massacrer plus de jeunes parce que na kata plan na bango ba lobby ba comprendre moitié ba jeunes israeli makasi et ba commencer sur chasse ndengini ba exterminer plus de jeunes na kata Kinshasa. Vous êtes déjà alertés. Voilà, oyo marche et salamaki otokobenga la marche oyo ezaki ya kao. Banani ba préparer kiango, monta préparer ki marche wana ezaki Félix Tshilombo. A préparer kiango comment ya zaraki wana te. A chaki plan et bien mokolo marche kozala ye akimi akena Belgique. Aloba moto malamu ya zaraki na été et voilà pyromane to le pyromane ya zoba. Et yebanike Félix Tshilombo leur a préparé coup akimi akei na mboka ya mondele. Et loko elekaki na kati wana na kanisi mingi bozongo kanga bwana bandaku nsoka te batu wana batuti ba préparer l'équipe na bango bokomona bango ba drone o ba drone même ba drone shot ba jouer mais ba caméra bazo chango leur marche bango salama ba drone on bango le canal likolo et bango filmer bango kanga ba photo. Et voilà ba photo wana na ba film wana ya wana ba zoko utiliser ngo lelo pour na ba ko repérer ba chaîne mususu bazaki na se mususu bazaki na ba drone likolo mais ba chaîne bozaka attention ngote na alerter bino ngoke bokeba ba photo na bino nyonso ezali wana. Donc
pour la réussir eloko yo boluka boyeba voisin na yo azanani. Opération yeba voisin na yo azali nani. Quand est-ce que voisin na yo akoma na lupangu wana kobana mukolo nini? Donc bon me kengela moto asala service de renseignement pour être to meka ko yeba batu wana bazali wapi. Voilà bandeko otoko benga Félix Pyromane ya Zoba. Pona nini to benga Pyromane ya Zoba. Pyromane azali moto apelisaka moto et ayesu ko bomba ko ba pompia apelisi moto pour être zo musala apelisi moto pour être ayeba yete me yemu apelisaki moto. Voilà Pyromane Tshilombo Zoba apelisaki moto. Et voilà, et c'est là que va gêner à chantage. Gêner à chantage va préparer que planer bien. Et voilà, Basalaki, tout le temps, aujourd'hui, Bandeko Félix a condamné l'acte wana nyonso o Saramaki. Diboso po Kabila Mutebise condamné ango. Félix a condamné ango. Donc a condamné moto nyonso na kata IDPS o nyonso a jeune a Télémaki a condamné mais yede muta montage stratégique a bimil susu abeni ko condamné acte wana. Asraki acte wana pona ni yango na lobaka toujours que bandeko na ngai bunda pona patrie et non pona parti. Bunda pona ekolo et non pona individu. Et ça très important. Bandeko résultat yango. Maloba nyonso na lobaka yango yo bato bakufa ki bakei zero. Bato nyonso bakufa ki bakei zero ezali sacrifice de to bisaka binoke bakoyokana. Et voilà, Félix Tshilombo, na Hippolyte Kabila, moi c'est mobali, bayokani, c'est le fait côté na kata couple de bango, et ben nous continuer. Et dans l'entretemps, Félix Tshilombo a quitté la Belgique, a quitté porter plainte, et pas il y a bateau y ba kontaka sur bango, banani, ba belge, o ba tchakiye, na kanisi bandeko, tout le monde qui na bilili, Tshilombo, azaraki wana na kata Belgique, na nani, na ba parrain ye, ba parrain ba nani, to monaki azaki na table ya négociation na banani bango azaraki na bango ensemble boko mona bilongi wana oyo ezali wana bato yo basala mabe bambula ebele na mabele kolo Congo ils étaient tous là na table ya négociation oyo bazalaki na Félix Tshilombo na séjour na ye bato yo badongolo miso banemi ya ekolo Congo bazalaki wana bango nyonso. Et voilà, Félix Tshilombo Ayakiwana, dans l'entretemps, va pousser payer non, porter plainte. Oui, Félix Tshilombo Ayaki a profité, a porté Félix à quelque CD Kabila. Bande kobo kota na Jewanate. Oyo ya Tshilombo ke, oui, yende mutaro a CD Kabila, bo kota na Jeza ba chantage. Parce que Kabila po ba kangaye, Félix Tshilombo mutaro CD ete. Balaba kuna communauté internationale, la justice internationale, ba acte oyo. Kabila a sala na kate kolo Congo, génocide, massacre, crime contre l'humanité et crime de guerre. Et ça dit que Félix Moutako CDI et ça dit justice internationale, ce que c'est là qui juste, ne kanga Kabila sans que Félix en a droit au CDI. Elle va kanga Kadhafi, elle va kanga Saddam Hussein, président ou à côté de Mouta Seda qui est. Bande boza kana mayele, o za shana bata mayele, to pesa kabina ngotiko ko tsaka ba bloka buzoba. Ok non, ah Félix a cédé, ah Félix a cédé. Bon, on a le bloc on a été. Bateau on a coûté na bango na table. Bah yebi pourquoi Kabila est là en paix. Bateau nous sommes comme on a na table wana. Ils savent pourquoi Kabila est encore en paix et il circule librement dans ma belle Congo. Pourquoi Kabila n'est pas inquiété? Pourquoi Bakangeke na CPIT bango ba yebi? Et vous pensez qu'à ces gens-là, bango de baroyande poba baspa kanga Kabila? Non, parce que soit Kabila, les secrets Kobima, pour Bayiba, Bomana Kabila, et Longo Kabila travaille na bango. Et voilà, bazo continuer, Bajewana na bango. Voilà, bandeko, tout le monde de la mabele Kolo Congo, et non tout le monde de la individu. Au télémac, ah, biso, tolobil fo, Ronsard, ce que Malonda, yete na senite Bobundi, Batoba Kofi. Et voilà, Kabila peut proposer. Kabila a proposé à lobby. Bandeko bolanda ba like na bino sepela na ngomingi ba maman na ngai bandeko na mibali ba like na bino ça na plaisir. Vous êtes très nombreux, n'oubliez pas de s'abonner. Et voilà Kabila qui propose des noms. Kabila a proposé, oui, vous voulez bolingite Ronsard Malonda, il n'y a pas de problème natiki. Voilà,
na lobi bon ngai pe na longoli Kabila accepté à longoli nani tant de ministre de la justice pour ça là Félix plaisir na batunaye. Et voilà Kabila encore attendre la piège bande kobolana Kabila piège n'a ya lancé sur le bini. Oui, n'a proposé 3 noms, il faut choisir parmi les 3 noms et je m'arrête là. Tu nous es d'accord? Oui, je vais proposer, tu es d'accord? Tu nous me dit oui, propose-nous les noms. Alors tu le Kabila a proposé Nemi Mwilania. Waouh! Numéro 1, Nemi Mwilania. Numéro 2, Aubin Minaku. Numéro 3, Ferdinand Kamberi. Bopona. Na teta seni bopona. Nani bolingi sikoyo bobuma mboka te. Ya wana mituna biso bandeko, il faut ça. Mituna biso il faut ça. Na lobela ke bino ne be mission eleki na lobike. Ce n'est pas la solution. La solution est de koloba non à seni. Solution c'est là que koboya d'élection, koboya seni, c'est pas les individus. Bon moi si on a comme mutamayele. Na comme mutamayele. Pour na non le bela bino na za déjà mutamayele ma casse parce que na teleme la kabango na yebi pourquoi na teleme la kabango nyonso. Pour na yebi système oyo. Voilà bande konangai qui sont des gagnants. Dans cette histoire, où les 30, où les 20, il y a les 9 juillet, bato bakoufi. Ba maman bakoufi, ba innocente bakoufi, ba tebele bakoufi, nani a gagné. Voilà, et c'est là que il y a un sacrifice. Ba sacrifier bato bakoufi, bake tchelo. Et ba nani ba gagné, et c'est là qu'il y a arrangement, oyo, ma kamino su ezoga normal entre Kabila na Félix. Ba komi na bango bien. Bino, bo perdre ba vie na bino. Voilà, Kabila a gagné na Genaye parce qu'à côté Félix, na katia Jewana, Kabila a protégé ba intérêt na ye, ba bien na epo, a yoke wa menace dingue a kendaki na Belgique, ba fait ba coup de fil, attention, toko kangayoa, Félix et Kabila, attention, sinon te sobi que Félix on doit protéger kangayoa, c'est que Félix a protégé te toko kangayoa, faux, Félix ne peut pas protéger Hippolyte. Et Félix ne peut pas trahir Hippolyte. Tous ces gens-là, c'est faux. Alors, nous sommes dans la boque, on a bango, comme bango bazo dirigé, bango on a boque, on a bango, bazo ça va chez on a po, bazo ça va chantage à côté nous. Bazo ça va chantage côté Mibale. Côté Kabila, bazo le chantage, ce sont les mêmes gens, les mêmes impérialistes, capitalistes, bazo le chantage na Kabila, bazo le chantage na Félix. Bazo gérer Jekamine, bazo gérer ba minerai à Congo, ils sont des gagnants. Et ils sont en train de jouer avec nous, les Congolais. Et avec leurs ambassades, bazo sakanabiso bolanda. Voilà Kabila est là. Voilà, les jeunes, Oyo, il y a IDPS, Mingi, Bakei, Bakwei, Nakati, il y a Munololo. Alors papa, je suis en direct là. Il y a quelque chose d'urgence? Est-ce qu'il y a d'urgence? Je suis en direct. Merci. Alors, voilà, Nani a perdant, les gens de l'IDPS, basali perdant parce que basakana bango, babomisi bango pour rien. Et le lot, bakoufi bake zéro. Ba famille na bango na ko sobe bango motote bakei. Tchelo, fotanani, buboye ko yokela ngai, babundela ka mboka, babunda ba individualité. Batini yoko no bundela mboka keba. Et voilà la moukipe. Oh, ngape funa samba sacrifice. Bolanda na bo kebi nyonso. Bandeko bolanda na bo kebi nyonso. Les jeunes de Kinshasa, bozona nanga tantima. Attention parce que dans le Oyo, la mouka est tellement sukoyo. L'era monique, il est pèse à tel sacrifice, à sacrifier batunaye na peut perdre. Et comme ce que tout la mouka pe, bango basiko bazoka soni. Ah, biso l'opposition, qu'est-ce que nous devons faire? Biso toloba ke tous ensemble nous devons jouer Genaye. Ce que j'ai opposition. Opposition nani la mukalinge peut jouer Genango. Attention bana mama na sengi na bino ba like. Na sengi na bino peke bo sinane bandeko. Attention. Ne tombez pas au piège de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Fayoulou. Ne tombez pas dans leur piège balingi ba yasiko yususo. Ba bomisa bino. Pour quel résultat? Résultat 4 exacté. Nous sommes à l'écoute. Bolanda bangote. Ndeto bengana nde bango. Ndebo bengana nde bango. Bango bazana base. Yama kambo nous sur le Congo.
Ces gens-là que vous attendez, vous êtes des politiciens. Bango batala ba miyibi bana base biloko wana. Donc bandeko eloko moko ya ko changer na kati ya makambo ezate ekozalaka te. Et ko changer na tango yoko bengana et les pasteurs et les évêques, la Senko, les églises, bo tumbi yango boko mona un changement. Mais so bozo c'est la que non changement ko ya parce que mort d'ordre mo outi na politique. Ba mama ba tata boko lela trop. Et puis les neuf, oyo mobule salamaki déjà boyebaki ke bozalaki ba gagnant. Et le mobule bandi Jeannette Kabila Akimi, demanda Akimi Kabila Akimi na côté ya Minembwe na moyen au plateau Akimi. Alors batiki Kinshasa batiki ba colite na bango bazo commander bango disant ça va mingi bazana kaka ba ambassade. Et alors qu'est-ce qui se passe? Batouana Jeannette Kabila qui met 4 na des soldats bakatisi na boatu bakeye pa ya Sassou Nguesso ko ke no arranger base arrière bande ko bolanda base arrière na bango pour na bango bako céder Congo te mboka bazoba boyi mboka bazoba na bazoba comment to céder so ba teremi e ko leka nango bako e ko kenango pamba. Et voilà bande ko balobi nini balobi biso il faut te travailler. Alors bakot comme bakimaki na kata ba ambassade bakimi na balie na bango nyonso bakimaki ba ambassade wana message bani ko circuler communiquer mo to le kan ba ambassade pour na ko assurer ba touti na ba kapili o bakimaki babi non, ne vous en faites pas, les Congolais ils sont émotionnels et ba sirika le kuta ya pamba dans 2-3 jours, tout va se mettre en ordre, ne vous en faites pas. C'est ça, message circulaire et les ambassades pour vous calmer la situation. N'ayez pas peur, ne sortez pas, n'allez pas vite, ça ne sert à rien. Ils vont se fatiguer, ils vont oublier. Dans 2-3 jours, tout va revenir en ordre. Voilà, message Oyo et Utiko Chama na ambassadeur Nyonso. Ambassadeur baza calme, baza frotter ma boko babi keno ba Congolais. Voilà. Message Oyo biso ndeko awutko benga biso ke eza ko leka na ambassade balubi bo bangate mutabimate mutakimate bakole marba 2-3 jours bozonga na bino bo vana ba vendre na ambassade ba bomena ba ambassade dans 2-3 jours bientôt là na kanso lobby bazongi zonga na bango tout revient en ordre et biso ka toujours perdre bandeko. Et sans plus tarder la muki ala musu so batuna lingi susu al kitata sama kila chantage manane bazo tinda bango ba parene bango bazo tinda bango pour te babuma makila ya batu ya solo ndeko. C'est ça, aujourd'hui tout est calme, effectivement tout est calme et c'est bango ba doit être contact 3 jours, mais 3 jours corité 2 jours déjà tout est calme bandeko ba kufi pour rien de kola nani ya chantage ya chilombo na bateau ya idepes ba screw ba venturier. Voilà, toujours qu'on le belango, ba politicien congolais, auto bella kabutu na moyi, tout le politicien congolais, bango nyonso baza bato moko. Oyoki Valentin Mubake peut terminer la tournaye. Azoko déclarer nini ya lobby, non, tournaye peut koki, yé pas au pas na ya gâteau, alingi organiser conférence internationale. Oya lobby moto ya monya malamu bande ko France pour la dabiso moto ya monya malamu eza Emmanuel Macron pour patronner conférence internationale wana kanda na motema bande ko moto ko Valentin Mubaka za moto moko ya ko pendre ya ko tumba na pine. Emmanuel Macron alingi même population na yete population na ye en France alingi bango te azo sacrifier bango na coronavirus. Et bongo Emmanuel Macron na kolinga yo musenzi ya mubake yo na ba religieux bino bozela tutokana bino boko yeba eza normal te bato ba nyokola biso pendant des décennies na Congolais souffraka. Il faut te dépendre na France, il faut te dépendre na Allemagne, il faut te dépendre na Belgique à cause de gens des idiots comme vous autres là les mubake. Sans se gêner, vous nous parlez aujourd'hui de la conférence internationale. Quelle conférence internationale vous voulez nous parler? Depuis quand les Français ou les Allemands ou les Belges ont essayé de créer quelque chose, d'organiser quelque chose et de compter sur les Congolais ou sur les Africains? Aliénation mentale.
Toi, tu as bango tenter pour bazo sakana biso. Il faut sur place ba jeune sur place pour l'accès bango pour ça mo ba ke wala ke vraiment aza mutu mo to ko tumba. Pour azo kena buzwa jewana to ebi to gangela te mazo kate azo continuer nango. Voilà, non on décore. Oui, c'est bien bon de se calmer, mais ça fait mal quand il y a des sacrifices comme ça, des gens qui meurent de faim. Dans un pays où il y a plusieurs millions, milliards de minéraux qui circulent en faveur des autres. Et alors, se calmer, c'est bien bon, mais les ventes ne se calment pas. Donc, ou bien, tu as cycle, il n'a même pas l'argent d'acheter du cycle qui ne coûte rien dans un pays comme le Congo. Et vous nous parlez d'Emmanuel Macron de nous organiser la conférence internationale. Franchement. Voilà mes chers amis, excusez-moi. Voilà, mais ça fait mal. Ça fait mal à comment que nous avons affaire avec des gens, des idiots, franchement. Parce que tout le monde a peuple moko africain, baza toujours na sima, baza premier. Non. Voilà. Baza toujours na sima baguru na bango et toujours avec kuna fayulu akeko sala réunion na les États-Unis abaniko les États-Unis pour s'adresser au Congo na kati États-Unis pour s'adresser au Congo et ça passe mingi na mawa o isa ko leka na Afrique et tandis que africain bango moko baza ko yebate que bato bazo sakana na bango. Voilà, passe mingi. Voilà bandeko bana somme ko le Congo. Alors bandeko la Belgique oyo ezalako penser que eko ko esabiso na piège. Belgique, ils ont tout derrière, mais je vais signaler une fois à tous nos amis belges. Les amis belges, vous vous trompez. Les amis belges, la clé du Congo, c'est que Félix est en train de vous promettre là, il ne saura pas. La clé du Congo ne se trouve pas chez Félix Tshilombo. Allez demander à Kimbangu, vous le connaissez très bien. Vos grands-parents ont connu Kimbangu. Allez demander à Kimbangu où se trouve la clé afin que nous puissions récupérer le Congo. Vous pensez que vous allez récupérer le Congo avec Félix Tshilombo? Oh là là. Voilà. La qualité Félix Tshilombo a promettre Bango à récupérer le Congo avec lui, mais à se tromper. À jouer Congo, c'est déjà trop tard. D'ailleurs, c'est le contraire. Ils s'ennuyer encore parce que ils ont fait ça quand on a Congolais, il y a que c'est toujours la Belgique. C'est toujours la Belgique. Belgique a pensé qu'en nous montrant en photo comme ça avec Tshilombo, ils rigolent, mais les Congolais meurent de faim là-bas. Et ça passe midi. Voilà, Mawato. Voilà, bandeko bana somme ko le Congo, ma dossier musu se pesa ga kanda. Kengo wa dondo. Plaidoyer côté na katia parlement ba lebike oui ba sala élévation de Kengo wa dondo en titre donc ba ordonné ba akoma héros national. Kengo wa dondo héros national. Nzambe na ngai mboko yo. Tout ça, si vous suivez de près, il y a la Belgique qui est là derrière. Les Belges sont là derrière. Parce que nous avons un bourrique à la tête, il faut qu'honorer Bateau, Salana Bango et Lungo. Donc, Kengo Dodo bientôt, à Rokoma, héros national na Congo. Na Ramoko, na Musée Kabila, na Lumumba. Donc, Kengo Dodo. Talana nous passe, voilà. Bandeko Tolioka. Voilà Bandeko Tolobek, Tolobela Bino, Toleka. Alors Bandeko Banasome le Congo, 3 bottes, donc 3 bateaux, il y a Maï, bateau, Misatu, direction Sud Kivu. 3 bateaux, wana nani atindi bateau, wana Misatu, Hippolyte Kabila, Azalina, Abombani na côté à Kivu. Azako Zela, bateau wana iya ezaki bien chargé, to bombela ki bina ngoto ngolo bela bina ngote, depuis avant-hier, ba chargé ba bateau wana et puis to moni que message ngo est circulé mingi, to passer quand déjà ba bateau na biso et les gars qui fallait ko le bela bina ngo. Ba bateau mi satu wana bateau, bazoko ken ba distraction de ce qui se passe na Kinshasa, de l'autre côté la guerre qui se prépare et Hippolyte Kabila na bateau na ba tindi 3 bateau wana rempli bateau mususu na ba loko tout armé ba munitions ba armement nyonso plein la bateau mususu ba camouflé biloko akolia bateau mususu avec quelques soldats touti oyo baza ko accompagner bango
alors babato wana eza na nzela wapi direction Minembwe. Voilà, ekende pona élité pona balkanisation ya Congo. Voilà, Hippolyte Kabila, Moussala Sala, Kanambe Kabila, Moussala Zako Sala Yangwana. Donc, quitté déjà depuis avant-hier, na 17h, destination Kivu, bien chargé na ba munitions na bilo kolia, ezako kende, kuna na wapi na mboko to bengi na mboko na Minembwe. Voilà, bandeko bana somekolo Congo. Pour non-conformité aux normes, 20 tonnes de boîtes de conserve de pilchards vivaux ont été détruites ce mercredi 8 juillet 2020 à Kasumbalesa. C'est grâce à la vigilance des agents de l'Office congolais de contrôle CC Kasumbalesa que cette cargaison a été interceptée alors qu'elle était prête à quitter la douane après avoir rempli les formalités d'usage. Sur une route en construction loin de la population, 2 engins ont aidé à la destruction de ces produits non conformes à l'importation. L'OCC Kasumbalesa signe persiste, jamais sera importé au pays un produit vivrier qui ne remplit pas les normes en la matière. Qui est l'expéditeur de ce produit-là pour ton attendre militaire? Qui est l'expéditeur de ce produit-là? C'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a tué un produit empoisonné pour être bon Congolais. Et de l'autre côté, Moïse Katumbi est dans les grands Katanga, lobi, il comme toto etu ya Katanga. Moïse Katumbi mutatindi ba pilchar wana empoisonné. Ba pilchar wana empoisonné, ekoti wana ekoti na ba Congo, ekoti ezotambola partout ba kabola kiango na ba côté nyonso. O wana heureusement bandeko Kasumbalesa ba kanjango. Est-ce que bandeko ya ba Congo na boma na ba porte ba sorti ba porte ba entrée mususu ba hokangango toyebite. Alors vigilance na bino bokeba biloko wana eye ekoti po ebuma ba congolais bokeba na biloko wana ba boîte de conserve ya lokuta ya mabe empoisonné ekoti na kati ekolo Congo. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo tuzoko kende na information na biso ya mukolo poto sinale bino bandeko botala stratégie ya batuti babandi nango stratégie ya batuti batie yango yo en marche recrutement ya ba jeune fille tuti bakoti bango na kati ya armée bazo recruter ba jeune wana destination bakende wapi bakende na est ya Congo stratégie ya sika Kigali atia ngwana a recruter ba jeune fille wana basala bango formation pour être bakende ko boma na kati ko le Congo ba ye bazo kota déjà na kati ko le Congo bakoti wana en civil et bazo bakende bunda na kati ko le Congo. Et dans l'entretemps qu'est-ce qui se passe là ba mitumba oyo c'est qui na kati ya Minembwe et ben niko changer forme ba tutu ba moni ba meli paiement na ba milice na bango na ba mercenaires na bango ba meli paiement il faut ba changer stratégie ya guerre. Alors ba décider que bangomino ba tungwiro ba nini des trucs comme ça de race de vipères wana ba comme tous en civil ba comme bango nyonso en civil ba décider ba lobby non toke na guerrilla na kati ya bitumba ezale kuna eza susu en tenue militaire te et commis bakota nango bakomi en civil. Alors aux amis qui sont même stratégie batie na Kinshasa bazokota bakomi bango nyonso en civil pour être baboma biso malamu. Alors le plus important c'est que moi je peux vous demander à être vigilant et loko eza vigilance nini boluka botala morphologie na kanesi bana basi oyo bakobosa na bino to bakobosa milongi na bango te c'est facile à comprendre que ce sont des Tutsis et même des sommes rwandais. Vous savez comment détecter un Rwandais, un Tutsi ou un Nilotique. Basali facile à détecter. Donc vigilance na bandeko nyonso boyebake oyo azali étranger oyo azali mwana yesomi ekolo Congo. Donc bandeko ba guerre échanger forme comme siko guerrilla na kati ya Minembwe na kati ya Kivu. Voilà stratégie ya batuti biso veut comprendre la kibino déjà pour comprendre. Alors na kati ya Beni les soi-disant notables de Beni les Tutsis ba notable bimi balobi toza ba notable ya Beni non ce sont pas des notables de Beni. Je vais vous expliquer, ce sont des Tutsis Mulenge soi-disant les tombés babenga bango ba Mulenge.
Alors babimisi balobi baza ko sala appel ya justice internationale pour na ba enquêter sur la tuerie o eleki na kati ya Beni Djougou. Alors basali ba mikanda ekei. Alors ils ont passé na mawa et on sait que nous ba congolais to kota na jena bango wana te. Ce qui est de l'objet que Bakende, Bazo Conseil communautaire justice internationale, te dit que justice internationale existe à côté. Et ça les juges parti. Alors nous, on n'a pas besoin de cela. On dit, on s'en fout de ces histoires-là. Nous savons que ce sont des Rwandais ou Bwenge, mensonges, il y a distraction, il y a tout. On a besoin d'un mot. On a besoin de radio, radio Batuti, radio au Capi. Ce sont des radios au Bwenge, il y a tout. Bon compter, bon là. Alors bandeko pona information na bino na kati États-Unis makama coronavirus engindi les États-Unis vous obligé boyoka information na ba américain ba lobby ba baniko sala ko s'approvisionner en armes. Oh betumba babunda na coronavirus oui na betebe na kati États-Unis ba informer que ba baniko somba minduki les amis qui sont aux États-Unis attention makambo niko comme grave. Alors, les Américains sont minduki pour nanani, pour na babundisa coronavirus t. Les Américains sont s'approvisionner en armes pour être non en vaccin. Mais déjà que makamzo sala makeba ba obligé batu vaccin par la force. Et les Américains vont déjà se préparer na armes que oyo bas bato basoda bakoyena bandako ya bato ke non tolingi tozwa bino totya bino vaccin par la force ndenge esalama na bapays ebele bakobeta na masasi na baaméricain ebele na baeta ebele badeside déjà ke bazwi nduki batie balobi non non na vaccin satanique ya 666. Alors baboyi balobi non vaccin. Les Américains balobi non vaccin, non à test sabino que non, il faut passer le test à coronavirus. Et bien, passer le test à coronavirus, ba petit virus. Et voilà, les Américains balobi, abino ko soma minduki ndeko bengi ngai après cette information que awa et baby azana ba Américain basaki na bango abino to beniko se préparer au pire ndenge to bunda na armée oyo ya ba Illuminati. Voilà. Papa Mafolo, nakanisi o prépare quelque chose na yebi ke kuna o yebi déjà makambo ya moto na yo. O yoke makambo frate mubake o yebi makambo ya moto nani na kombo ya ba religieux mi yibi wana ba venturier ba roman baza ko sala malo bomboko Papa Mafolo. Losako Papa Sayala, losako Mama Kongo e pa ozali, losako ba Mama Kongo nyonso, bandeko nyonso be na Kongo. Bozolanda biso na pesi mbote mingi na armée na biso armée nationale ya peuple Congo ezobundela biso tokotika ka bango jamais po tuza elongo na pesi pe mbote mingi na ba jeune nyonso bavani na mabele anti-Congo bazobunda na busolo to encourager bango batika kolanda jeu ya ba occupant entre autres ba collabo. Tozo pesi d'abord to pesi nkembo mingi na nzambe mpungu nzambe ya bakoko na biso matondo na mbulusi kimbango mama kimpabita mama wenjela mama mafuta to pesi bango nyonso lokumu na ndenge bazokubundela biso po bitumba oyo nyonso ezaka na mulimo soki ezalaka masasi nde mboka wana ezalaka lisusu te yango wana bazokubo changer ba forme nyonso me toza na bango mayele bolusi kimbango aza na bango mayele mama kimpabita ye aza na contrôle bakosala nyonso me bakolemba suka nango ifo tokanga bango mpona yango antuka napesi bino matondo mingi ya solo Papa Sayala nyonso wana olobi tozobakisa boye je ya baoccupant d'abord nazwi Chilombo na Kanambe jamais ndeko olobi baoyo batiaka Kanambe batiaka ye pour 50 ans s'il vous plaît le message wana mulimo epesaka biso depuis ke batie pour 50 ans. Lokola mission na ye ekatanaki na 2016. Chilombo aye kotia ye poids. Yango na satana pe ayambi bango mibale. Parce que bakosa bino te ke Chilombo akendeki kosala soki document bakanga Kanambe. Non. Trouver ngunya na biso ba multinationale trouve quelque chose d'intéressant pour la bango.
po jamais bakobenga na chinois oyo kanamba yo kotia kopesa bango ba possibilité ya kopiller entre autres ba américain lokola ils sont gourmands balingaki bapenga na chinois bango bakita. Donc c'est nous qui sommes perdants. Chilombo na Kanambe joue les jeux contre le peuple. Deuxième jeu, ils ont se jouer la distraction par confession religieuse. Multinational pour que le peuple ait la dévier, qu'il y ait confession religieuse nakati pour la makamwa senko, la distraction donc entre deux camps et commis, la confession religieuse na ba politicien nakati wana ba senko. Alors, peuple a tout yébate, bakene na senko, babenga na Kanambe na Chilomo, et baso comprend soute. Donc, to komi na point wana. Alors, il faut tous amayele. Mayele dans le sens quoi? Confession religieuse, d'abord, na touni bino pour l'équipe, ils sont na mayele, peut-être pour songa, papa ma folo na évité parce que il faut na comprendre. Na mboko to bengi République démocratique du Congo. L'État wana azana ba institution na yi. Institution ya liboso ezali parlement. Yami balé za Sénat. Yami ça déjà gouvernement. Et puis institution présidente ou présidentielle. Il y a 4 grandes institutions oyo esimbi l'État. Bon, constitution ezoko lobila kakapé parlement, Sénat, gouvernement, présidence. Mais maintenant, vous dites que la confession religieuse place la bango wana eza wap. Eza na parlement, eza na Sénat, eza na présidence, ou bien eza na gouvernement. Pourquoi na tourné en haut? Na tourné parce que c'est la confession religieuse a donc fait positionner contre l'institution nyonso oyo ya komi ko dicter yende motakotia Sénat. Bon, pour Soslana et Kamboy, confession religieuse, baouti wapi, parce que la constitution, on a toujours un article mon côté, bazo stipulé que en cas de ceci, confession religieuse, va pour trancher les cas. Dans la place de la télémini, confession religieuse. En bongo, na chole, na oyo mosusu soki ya église FSC, na bakimbangiste, na ba musulman. Au moins place ne bakangi peuple entre-temps Chilombo na Kanambe bazo sakara na bino. Alors, wanande il faut boyeba que la confession religieuse il faut to bimisa bango distraction. Yango na mokomona que lundi oyo bato alamuka pe bango bazupe ya bango contre nani moto bozo benga Jean-Pierre Bemba azo va passer la manifestation et revendication pacifique. Oh, mais toujours comprendre chose revendication pacifique bozo revendiquer ndini tozala bitumba. Dans la place bakangi peuple na otage, peuple azo comprendre te. Ba mususu bazo mettre la Chilombo maboko, Kanambe maboko, ba mususu bazo ko mettre la maboko na ba parti politique pour bakene na seni. Donc confession religieuse a tellement nakati azo sekabiso. Entre temps bazo kufa, jamais toyoki ambongo a telemi ou bien sola, telemi ou bien tianga na nkamba, telemi alobi bana pe bakufi pengi po na mbo. Jamais. Alors voilà, makamundenge zoko lega maintenant, il faut tous aller très vigilant. Pourquoi tu as un jeu à taille à mon côté? Parce que mon jamais, mon délai a souti. Après, je me suis dit, Macron a commencé à la nyos. Tu as vu mon bac, conférence internationale. Oh, il y a Zoko Senga. Ce qui a posté en France, ce qui a posté en Kigali. Tu as vu. Ce qui est en France, tu as vu. Ce qui est en Congo, à vous l'accès. Alors, on a tout banni à mon thème, tu as vu que tu as vu mayel. Parce que bango pe mayel et souki bazo comprendre souki. Plus loin. Je veux dire ceci que Belgique est à la calisous de papa. On nous sur Belgique a zo sala ba bien que basi basila depuis Bordeaux à Koufa. To boto la bango sarpe depuis
le 29 juin 1960 ntango nani Baudouin ayaka kopesa biso soi-disant indépendant na molimo tozwa bango eloko wana Baudouin avandi pendant 32 ans na pouvoir makambo esili oyo nyonso ezoleka ezali kaka mopepe ezokotambola la Belgique na aucune autre influence nyonso kaka bato oyo kaka lokula bachilombo bazoya kotandela encore Belgique maboko. Alors pour la biso toshi to éliminer bango tozokende bitumba oyo même ata ba changer ba fat. C'est vrai. Je ai changé parce que ba koko pe tactique changer. Ba yaka na massage, ba yaka na tout yezo simbate. Ba koti na bambele et je vous dis encore que ma confession religieuse bambeli wana jobima. Et jobima na l'église. Parce que l'église ne bazobomba batuti wana batuti mingi babotami wana bazolo balingala plus que biso oyo alors bango ne bato ba ezana ba église boyoka bien pourquoi batumbaki église ya Soni Kafuta. Alors ce sont tous ces gens là baza kotia biso na distraction. Dernier point avant na silisa c'est vrai point oyo papa Sahel alobi na ambassade bazolo bakeba kolemba ça a été dit. Et je pense dans l'émission il papa Sahel balobi ke bon mago ya africain surtout na Congo na kolemba c'est vrai mais le kuta bazo komikosa bitumba oyo bango ba kolemba suka nango il faut aussi na parce que on ne peut plus reculer nazo mona ba commentaire mususu kuna bato bazo mona bazo koma donc makamususu malamu te. Mais vous voyez bien que papa Sahel a kanda te mais azana détermination azoko yeb sabine tozana bitumba camaraderie na bitumba ezalaka te parce que son sali distraction otali simalisa c'est bêti. C'est ainsi que toujours ali Rwanda ba jeune ba telema ba sur nyonso bazoko se déguiser ba ya c'est la tactique qui change et puis na monde bato azana problème oya okotra ndaka moto pe aujourd'hui ma porte de sortie mususu okomona ngote donc c'est le bango mais kanamba sala nyosa kitamata kanamba suka naye akusuka kaka na mabele wana parce que ya yebi bien que ayaka na makolo ayaka miyo eto bimaina na solo chukwa ya komi azoko nyoko la ba asomba manduki membongo ya koko asala nyosa kusala ezaka na Kongo biso pe to kobanga te to kereti na suka oya zoluka ba négociation ce qui n'a to éviter so ya négocier na kimbangu akeno kunuka kimbangu so wa éviter mais biso ngai problème na etikali confession religieuse nyonso ba nyonso baza ba melaka bangi lokula moto yo nani teniles ba shole ba mbongo ce sont tous des fumeurs qui chantent alors yango na bazo sa makambu peuple azo souffrir bango bazo mema peuple na kuluka ba élection sa ba élection alors que basi ba bebisa depuis 2006 ce sont les confessions religieuses bazo même amuser biloko wana kona ngo papa Sahel akoma mvulu sekemba na makipa vita bakoko nyonso bawo bakozo kungira tutuka yakina suka na tu isoma luba engeta matondo papa mafolo ya sorete bandeko oazana posa ko luba implice akoko bakista ya pas kwambo za numéro na biso ya téléphone na kanisi tango balobaka ke nous sommes en guerre nous sommes en combat na tango motazo ke na combat na ring ya bitumba azana sengote na mona na nte boxer moko akota ring avec ko seke donc alors pacifiquement alors soit on s'engage pacifiquement dans le kuta to bano kosa bandeko et to bano seka parce que mboka za bitumba baza ko kufa lobela ngandingi na ko zane sengo na bano sekisa ka bino bano sala ba blague ba comédie poete biso nyonso to bano seka na biso poete tozana bisengo na mboka na biso il faut tozana kanda il faut que chacun de nous azala na kanda oyo ko pesa ke non partir bo mona beto na kanda alors ndeko lo soko pana yo malobe pana yo demo alors ndeko na Afrique du Sud malobe pana yo Lusako papa Sayala ndalingaji kaka na pesa ma contribution muke ok nalingaki na pesa ma contribution mwa muke na mwa minute soki misato uswate mibale oyo opesi nga na poko lelo matondo na papa mafolo pe na mama Kongo pe na bandeko nyonso bakongomani
Papa Sayala naibi ke chaîne na biso ya lolaka ya nguluzi ezali chaîne ya batamayele. Ngara zalaki na point moko na ina pesa surtout oyo etali ndeko na biso politicien oyo Fayulu. Na landaki émission moko ya ndeko moko ya kombo de nani oyo soki ya émission Papi Gen. Abanda koloba ke no ba congolais baza kofinga Fayulu, baza na respect baza kofinga Fayulu. Vraiment ye penza moni ke penza batumeti ba ofinga Fayulu bongo ye penza asala la box. Akuna ta boxa beta mutu moko. Siko ngana mitu ye nani yango asa beta batu komunal ba Rwandais kombio bazonyo kwa biso la mboka. Ye makasi na la boxa do beta ba congolais. Ye asa beta ba Rwandais kombio. Ye Fayulu yango azoba keno puka to azofinga Fayulu. Est-ce que Fayulu azanzambe même Yesu bafinga Yesu siko Fayulu azali. So Fayulu siko asali mabe. Bako finga ete. Siko pona yango ngana presier défi. Keno Fayulu atika ba discours ya koloba keno te batu bomi se protéger te corona ezali no te kopesa ba remerciement na OMS makamonyo swana eza inutile. Ou soit que ba discours ba keno le 30 juin tozo indépendance. Biso na tozo indépendance te. Pe tozo la poste indépendance te. Siko Fayulu apesa biso na nukaka discours misato. Yendo koala na pese défi. Discours aliboso Fayulu apesa biso discours aïe ba congolais pour yende aza soldat du peuple. Aïe sa congolais que nous babo ya vaccin ya Bill Gates eza poison aïe kobo mabiso. Discours ami balé aïe sa batu que no ba nyamulenge baza ba congolais te a contredit discours oyo na faci aloba na Angleterre. Discours ya misa do siko yepe Janet atelema na parlement abi que no Congo toza na 5 langues nationales. Aloba batu que no nan tozala na 5 langues nationales te tozala kana 4 langues nationales artika makambo donc anzoba ba discours moko ezanga tina mais les d'autres discours est très important azoloba te soki a démenti makambo oyo ndeto ndimaki azali soldat du peuple sinon azosala ndemindele po azopesa donc mesema kana ba OMS no basali sibiso boye basali puisque ayebi que no ye aza muto bango msala a démenti makambo eza po na intérêt na biso ya congolais pas po na intérêt ya ba occidentaux sinon de kwana atika makere que no batazofunga Fayulu so Fayulu azokoka te atika makambo azofinga te parce que ye azokoka makambo te ye siko so aza makasi abi abeta congolais abeta nanga Rwandais to yok et puis asazwa to fait comme la boxe avec le ya la boxe merci bien comme ça yala matondo toko sedena oyo bandeko baza koloba te poete baluka ba décourager biso c'est vrai ndeko alobi malamu ndeko alobi Fayulu tia banda koloba ke azali opposant voilà ti RVC na dernière minute to kangiye pour Fayulu abana ko kumisa OMS et tandis que OMS c'est ou te que sera américain na ba français et bomi bato belé OMS wana et pas na ba congolais comme ça le bon lobby l'air ba to mona ba preuve oyo bato ba ko kufa na Congo et belé Fayulu akoloba nini akokomisa susu OMS ou papo OMS organisation mondiale oba benga organisation mafieuse oyo ezako détruire monde ya ba sataniste lero abengi yango azoko komisa ngo voilà bato ba ndimaka ba kontaka sur Fayulu soni na mawana pino ndeko losako pana yo malobo mboka yo losako papa sala na maloba nazali kobelela pona kosenga bandeko na recommandation ya papa Kimbangu la maturité spirituelle betumba oyo tozali na yango tokolonga yango na makasi ya nzoto te tokolonga yango na minduki te mais tokolonga yango na molimo parce que na molimo tokobunda elongo na bakoko na biso projet nyonso ya mokili liboso esalamaka na molimo soki na molimo ekomi clair na molimo nsima na yango ekomaka kokokisama yango moko donc action ya nzoto ezalaka moke mais soki yo orelie molimo te imagination ya malonga te na tango mpo koya kobunda kotya nzoto kotya makasi okomonaka échec na échec donc kibokoko na biso oyo tonegligeaka
mpona kozanga koyeba ke etumba ya molimo ezalaka ndenge nini na etumba ya nzoto ezalaka ndenge nini. Donc kozanga kocomprendre mpe komibale wana yango tozali kowumela. Donc bandeko mikolo ezali koya toko évoluer na koyeba makambo ya molimo. Biso tobwakaki bolimo toneglijaka molimo me mundele molimo wana yango akoma kosala na yango. Biso tokoma banetike babungi nzela. Nazongisele maloba papa Sahela ingeta matondo. Matondo. Voilà, nakotengela bino passage moko ya un politicien de l'opposition belge. Alobi boy. Alobi, c'est connu depuis 1885 que la RDC Congo est au centre des enjeux économiques et géopolitiques des capitalistes prédateurs. Mundele azakoloba ngo opposant azakoloba Fayulu yoka biso bien. Abakisi Alobi. Avec la mondialisation, les multinationales et leur lobbying sont en concurrence avec des puissances étatiques. Abakisi, ces dernières sont plus puissantes que les États. Donc les multinationales et le lobbying sont plus puissantes que les États. Alors, Akomi Alobi, Soros, les Stanley du temps moderne. Ou Soros oyo ya américain oyo azali sima ya ba Fayulu bango tout baza sima na ye. Boy bandeko tina to lobaka bo comprendre biso te. Donc alobi boy Soros, George Soros, les Stanley du temps moderne. Alors les acquaintances avec les partis démocrates américains, et il donne l'impression, donc Soros a acquaintance avec des partis démocrates américains et il donne l'impression de défendre les intérêts des populations face au gouvernement. En tout cas, donc voilà, Fayulu Sikaya Sali et Kangiye. Donc, en manipulant les ONG et les mouvements citoyens, les cas du Congo, Lucha et Filimbi. Natangeli bino et loko yo natanga mindele bazo reconnaître yango. Mais les politiciens congolais sont dans la distraction. Ils sont amis à ces gens-là. Bande koboyoki. Donc ça veut dire que mindele ba yebi yango que c'est ça. Il faut éviter ONG na ba institution ko la organisation mondiale de la santé. Bazo telemelango ke bazali ba mafie basala nini bazwa bakota na simawana bakona ko luka ba mouvement citoyen comme Mundela Lobiango comme ba Filimbi comme ba Lucha ba manipula bango et voilà bon mona ki to telema ki baleleki nani c'est Monusco dégage bon mona ki Lucha bimaki bon mona ki Filimbi bimaki et suka wapi nie bon moni bo comprendre ango et suka nie. Donc ce sont des corrompus, des traîtres, collabos. Ces jeunes-là, basa bango tout, na mulongo moko patron na bango moko na ba Fayulu. Ba Fayulu, ba groupe na bango na tout, les 7 gangsters voleurs, on va se retrouver na Genève. Ce sont des voleurs, des bandits. Plus que des bandits à main armée, parce que baso ça ba massacre na Congo sans le savoir. Voilà bandeko bana somme ko le Congo, eza passe mingi bandeko. Ya solo to bundela mboka to bundela ba individualité to bundela ba partité pour ba parti eza ba mafia na ba parti wana eloko moko malonga eza connecté. Voilà matondo o nyuso ndaki biso lo sako na bino nyonso amesana ko na biso na chaîne na biso Nzambe apambola bino za makoko na biso apambola bino to pesene la kana biso mokolo ya nous sommes là dimanche samedi donc au monani mokolo lundi ce qui a une urgence to kobeta mbela lobi matondo bondimela bango te to telemela bango to kolonga bango nyonso to telemela to kolonga to bengana bango par la force et non la gentillesse nyonso mokili matondo ingeta ibobo